Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Avandi na mboka ponga nazamona kiwala. Kiwala. Nazamona kiwala na nzela ya nkamba, batu ko bayebi kiwala place Mobutu abandai ko yana kala, ko yakoza pouvoir na epako ko ngai Pedro Nkatamba. Donc au niveau de molimo ya papa Kajombo eko telengana. Izo telengana. Eza nesika okele eko loba nini? Ilobi nini? Izo telengana, izo loba, izo ganga par rapport ya poison oya zui. Mais na kozanga koyeba lokola azalaki mutu moko bo déjà azalaki comédien, artiste comédien, fallait atikala kana makambo na ye. Mais tango akoti makambo ba politique, bon lokola za mutu na mokili pe bachela mutu frontière teke fo sala kaka boye ko sala te. Lokola ya mona kiki nona ko tapé na banzela ona ko tapé na banzela oyo me mokili lokola eza na ba réalité ebeti attaque wana ya poison yango makila na ezo ganga ezo lela. Et t'inquiète aux ba maître spirituel tant nazo mona obligatoire funa lingana lobela yango po batu pe bayeba quand même. Pedro Nkatamba nza kisi ya mboka ngana saila sko kisi ya mboka nanga. Olebo za cercueil ya la sana cercueil ozana ngwa cercueil yango yango. Oui, cercueil nanga yango musala yango zani cercueil nanga o iza cercueil ya service makambo ebele na sala na kati cercueil. Est-ce qu'il y a une mission pour le Yesu? Il mission pour le Yesu. Tika. Musala charge batikela ngai telaka ajinaza. Charge batikela ngai. Comment on est ça la bino mabe quoi? Charge batikela ngai pa ko kuna na selisi ko sala ngote. Ngape na zaka lokola yi. Donc ko zwanga ko tuteke o baza collègue. Baza collègue. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est ezali ezate. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande kola. napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.
chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité na chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bande ko balandi, un grand merci na bino na ndenge boko benga biso pour na ba remarque, pour na ba idée concernant chaîne oyo chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bande ko balandi ya Guadolite, Gemene, Kayemba, Kikwiti na moni ba peine na bino nzambe ya pambo na bino na nyonso oyo boko sala pour na chez Biso Télévision. Bande ko ya États-Unis, merci mingi maman Emily donc depuis Canada na pesio mbote na nyonso ko sala nzambe ya pambo la yo na contribution na yo. Merci na Lidi Mukadi ma femme, un grand merci à mes enfants, un grand merci aussi à Jonathan Mukadi pour la prise de vue et puis réalisation de cette émission. Dinis Monsolo du côté montage, hein? Merci beaucoup Dinis Monsolo pour la mosala qui toro ko sala mwana kokola. Vraiment merci beaucoup. Merci aussi na batu oyo balingaka biso te na bosanité sponsor na biso yende a sponsorizaka chez Biso Télévision pour être bota la biso malamu mingi. Bande ko balandi po Yesu Kristo apesa biso nyonso yo fele, pema ya ofele, mbongo ya ofele, santé ya ofele. Yango tochaye sponsor numéro 1 ya chaîne oyo chez Biso Télévision. Bande ko balandi lelo yo tokobeta ma solo nini? Tokobeta ma solo ya moko un maître spirituel abenga kibiso alobe sengeli aloba vérité. Kasi vérité yango ezali nini? Ezali concernant liwa ya papa Kadiombo oyo atika kibiso l'autre fois dû ya une courte maladie akendaki atiki famille na ye pe mwasi na ye et atika ki ba comédien na pasi pe ba politicien malgré kendaki na nzela ya politiki. Kasi maître spirituel alobi hier azali na ba révélation horrible peu choquant sur la mort de l'artiste comédien Kadiombo. Yango na kosenga bino bozala scotché pour être beaucoup découvrir ma solo ya somme concernant cette émission. Eh ngayoyo. Papa on appelle Mbote. Oui, Mbote papa journaliste. Sangonino. Oui, Sangwezali, tu na yeko lobela makambo tele spirituel. Na ba makambo mususu ezoleka na mboka. O tele spirituel, bon ba tu mususu o baza spirituel te, ba ebité comment ezo passer boy, comment ezo passer boy. Mabengo na komo nani? Kombo na ngai maître Nsuka. Maître Nsuka, maître, vous allez maître spirituel, ça veut dire ça la ba spiritualité donc na ba te mais quand peut expliquer biso ça la spiritualité donc na maître spirituel na ça la makambo o itali spirituel. Pour makambo spirituel eza ebele ba maladie spirituelle ezali ba spirituel eza kana mambo ebele. Mais siko yo sangonini parce que tout le monde qui obenga biso be sengelo ikana chez Biso Télévision au transmettre message aux alango premièrement na mokili mobimba ni nyango oye nango memeli peuple de Dieu to memeli bande o ba kolanda mission na chez Biso Télévision. Bon message eza ebele mais par rapport ya papa na biso Kadiombo makila na yezo ganga na vandi na mboka ponga nazamona kiwala nazamona kiwala na nzela ya nkamba batu ko bayebi kiwala place Mobutu bandaye ko yana kala ko ya koza pouvoir na epa koko na ngai Pedro Nkatambanza donc Mobutu ando ya epa koko na bino ando ya epa koko na ngai Pedro Nkatambanza na kati ya kiwala kiwala eza na province nini? Eza na province ya Congo Central Congo Central donc na uti pe na mboka ko vata ntuki di ngizidi Kinshasa mpasi ya sala mambo matadi di spirituel donc wana eza na lobi na monoko mboka na uti mboka na ye pona lobela makambo tele spirituel. Donc au niveau ba ke molimo ya papa Kadiombo eko telengana eza ne sika okele eko loba nini elobi nini ezo telengana ezo loba ezo ganga par rapport ya poison oya zui mais na kozanga koyeba lokola azalaki mutu moko boy déjà azalaki comédien artiste comédien fallait atikala kana makambo na ye mais tango koti makambo ba politique. Bon, lokola za mutu na mokili pe bachela mutu frontière te ke fosala kaka boye ko sala te. Lokola ya mona kiki nona ko kota pe na banzela ona ko kota pe na banzela oyo me mokili lokola eza na ba réalité ebetiye attaque wana ya poison yango makila na ezo ganga ezo lela. Et t'inquiète za ba maître spirituel tango nazo mona obligatoire fona lingana lobela yango po batu pe baye ba quand même. Yo maître spirituel osani na mboko oyo ki maître spirituel oyo ozolbela bato siko tango omoni papa Kadiombo
ye toyebi ke papa Kadjumbo ba assassiné ye dû à coup ba betaki ye yango memaki na hôpital mais zo na version ya poison oyebi ke koningisa famille et koningisa mokili mobimba papa na mambo lobi oui kasi makambo oyo ebatama spiritualité nde mona kango po oyo ebatama bino boye okomona ngo te mais ngai etanki naza homme spirituel na komona ngo amonaki bango basali yango boye po bato bakufaka na baaccident ebele omoni ke mutuka etuti epo akufi mais soki so natali boye mutuka wana etuti eza mutuka te sikoyo tokeno malembe yo spirituel osalelaka nzambe to osalela satana te ninga nasalela bokoko nasalela bokoko yo satana te Pedro Nkatamba nzeza kisi ya mboka nga nasalela siko kisi ya mboka nanga donc naza na nzambe naza na satan naza na nyonso naza te nzambe basanganye na satan te mutu asala biso aza nzambe donc mutu nyonso oyo aza le tout puissant eza nano ye po toza na makambo mosusu tosalaka ezosenga fona azwa bible eza na makambo mosusu tosalaka ezosenga fona peso babiloko moko boye oyo etali nango ke eza nango kaka chrétien nyonso mpe asalela yango eza te ke soki nasalaka bukoko nazosala makambo moko boye ya bukoko nakosalela nakondima nzambe te swati nakoboya te wana yango te donc maître nyonso azaki aza maître spirituel ayebi nzambe mais malgré koyeba nzambe wana nasebazaka nde na makambo na ngai botengamaka na bino mpona kosalela diable makambo oyo eteli po soki makambo mosusu eza nango ndenge bato babulaka diable neti kaka baesprit moko boye soki yeba ndenge nini te eza nango ka nzela po ye moko nzambe soki ayeba eke diable akozala te neti babiso baoyo tokozala te tokokaki kozala te le temps asalaki lititi moko boye eza wana kozwa yango bikiseli yango mutu atalaki ya mutu wana asalaki na eloko te babeti basali ye boye bazongisi ye boye bato moko boye oyo atya baza wana soti babokelaki ye maladi yo sali no eloko te babokeli yo maladi peut-être ozosala baémission no boye sans problème ya mutu ataki yo ntango nga na comprendre oyepa nanga ke maître salisanga na tele boye maladi oyo fona salisa na ngango mais eza spirituel olobi nini mpona mutu wana nga mpe na foti na nga te nga na kobeta atake te est-ce que eza foti na yo eza foti na yo te eza mpe foti na nga te eza ye nde mutu aluki makambo mpo yo vandi na yo oluki no makambo mpa mutu te donc c'est ça mais sikoyo ndenge yo lobi osalelaka bokoko bokoko na yo wana nani apesa bokoko nani alakisa bokoko na yo Katambanza koko na ngai koko na onde oyo wana osima mobutu nde ainitia yo na Katambanza donc Katambanza eza lokola kisi ya mboka donc kisi ya mboka na biso nde Katambanza yango wana komba koko na ngai wana Katambanza donc yango wana nga natikala na Katambanza wana mais sikoyo lelo yo oye na message parce que toyebi ke baprophète nde bamonaka baesprit tomonaka bato ya nzambe nde bamonaka yo ozali prophète te ni pasteur okomona vision ya lolenge wana mpona nini mutu oyo aza homme spirituel neti nga soki nazomona makambo te soki nazosala su makambo te soki naza su mutu spiritualité te po un homme spirituel fo monaka makambo soki ozomona no makambo te soki oza mutu osombaka mwa bademonstration na yo peut-être osombi démonstration na yo mpo olakisa bato ke oza mutu ya kisi mais soki oza mpena mutu ya kisi ya solo neti nga naza mutu ya kisi ya kindoki don nayebi do soki oza na makambo esengi kindoki nakolanda ngo na kindoki soki esengi nango mpe kaka nasimba matiti nakosimba kana matiti donc makambo eza ebele etali spirit mais sikoyo mpo ani message wana oloki famille Kadjumbo te okende oloba na famille oleki na tv mpo olobela yango na tv te omoni makambo mosusu okoki kobenga mutu oyebiseki no omoni tala boye po tomonaka makambo ebele tomonaka makambo ebele tokovanda boye namoni mpenaki esprit moko boye eye ozwa ye mais natali kaki makambo asalaka makambo na ye mpo makambo wana mpe talinga te natiki mpe esprit wana ye mpe ezwi mpe mutu ekeye me nga nayebi nangaki mutu wana deja keye donc ndenge moko kaka ke makambo moko boye namoni kaki nakoyebisa ngo mutu te donc natika ngo kaka ezalaka bongo peut-être naloba ngo na basens oyo mutu akocomprendre donc makambo eza ebele baréalité eza ebele soki oyebi makambo etali spirituel te ozalaka kaka ignorant wanda omonaka ke ozocomprendre kaka te mokili yango eza nini mokili eza na makambo mais sikoyo olobi kisi na yo wana mais yo quand même baliboso namona moto ya molili akondima Yesu Christ aexiste baconséquence ya biloko no ezalaka nini awa yo olobi osalaka banani boye yo baconséquence no ezalaka nini conséquence au diable aza moto alukuta apesaka boye après nakoloba conséquence mais bino sikoyo ntango ozoya ozoloba par exemple nasalaka boye
conséquence na bino ezalaka nini parce que toyebi ke muta oyo apesaka kimia lokoya nzamba za neti ngai nzamba apesanga nyonso naka na kimia kosakana te siko kote na bino ntango opesaka bwa bato lokuta conséquence eza po soko lobi nano lokuta na okamwa soki mwana na yo batali ye mutu bana babebe ezalaki batali ye mutu oyenga na simbi makasa mutu na ye ezongi apres obengengaka so mutu alokuta na okamwa donc toyeba yango ke bukoko ezali do to négligeaka kutu te ata obeti tolo ndenge nini nga bible eza na makambo oyo yo kokoka kosimba bible te ata osimbi bible lelo ti okokufa okoki kosala yango te ekosenga fo mona bukoko fo mona kaka bukoko pour que ezwila yo solution donc ngai makambo teli yo conséquence eza kaka ke soki likambo oyo oyelaki nga nasaleli yo neti nini osalaka bato neti nasala makambo ebele napesaka baportemonnaie magique waleza bonganga oui mutu nini yango osalaka te babiso portemonnaie magique bongo naza nani yo zokanisa nga naza nani nga naza mutu ya jésus te naza mutu ya église te oyo nakenda kosambela jésus me nayebi ke abraham soki banani nga naza nganga naza mutu ya kisi donc nga naza mutu ya kisi naza ndoki mutu ya kisi lobana beta lisolo ya portemonnaie magique esalamaka ndenge nini po pesa mutu portemonnaie magique portemonnaie magique eza kisi ya mbongo de ntango nazolobaki nga naza nganga naza mutu ya kisi eza kisi ya mbongo do kisi ya mbongo eza na makambo nango eza na baprincipe nango eza na bato mosusu aza na kisi ya mbongo te mais peut-être asomba démonstration moko boye abimisaka mbongo mais aza na kisi ya mbongo te aza na kisi teke fo apesa mutu ya mbongo eza te yango ebele bazaki akoya boye abimisi mbongo azwi mbongo atina poche asali soki ndenge nini donc portemonnaie magique soki ngai oza na posa portemonnaie magique pa na ngai eza kisi ya mbongo kana benga yango nakosala makambo na ngai ndenge nasala yango omoni mpe mbongo na yo ebandi kobima soki yo oza na mbongo ebele soki yo oza na ngwata 5 te kasi yango nalingi oloba te yango nazoloba ke makambo oyo ya kisi ya mbongo eza kaka ke yo faut servir bato et puis soki il faut nabimisa mbongo nasengi ndenge toza na plateau awa nasengi ke no bakoko ezosenga mbongo nabimisa mbongo nalakisa mbongo okomona ngaki nabimisi mbongo mbongo ona kobimisa nakozongisa yango mpe ezongi nakobenga bango kaka bakobimisa ndeni na phénomène nini naza na cercueil na ngai ya moke magique nasalelaka ezali nakosenga kaka na kati ya boîte na ngai mbongo ekoya mpe nakozongisa yango nakosala babukoko na ngai nazongisi yango mpe zongi donc mutu mosusu omoni mbongo kobimisa mbongo ke obimisi ka mbongo mbala moko bosengi mbongo na monde ebimi ozwi bambongo no tina poche soki ezalaki bongo pa mutu nganga o apesaka mutu kisi ya mbongo mbele ye moko asalaka tina mbongo ebele mais toza biso lokola nganga ona pesaka kisi ya mbongo naza autorisé te ke nabimisaka na nga bambongo nazwi na tina poche te soki na ozosenga service nde nakose sans demande ya mutu ke client moko boya kotinga apesinga demande na kota kombo na ye na temple nga moko na sengi mbongo oyanga nakosalela ngo nini donc ngai ezake nakosenga demande neti sote ndenge toza na plateau boya nasengi demande ate naza na posa mbongo na bimisa boya na lakisaka batu ke mbongo ebimaka na bimisi mbongo te mbongo ebimi nazongisa pa nazongisa mbongo bo euta wapi ti bo bimisa ngo wana phénomène esala marqué mbongo sengi mbongo ebimi nani abimiselaka bino bokendanga na babanke koyiba tosalamaka ndeni eza direction ya baesprit ndenge ozodirige le baesprit na yo esprit ake ayibi mbongo abimiseli yo eza ndenge ozodirige le baesprit po soki osengi esprit na yo mbongo kezwilanga mbongo akende azwili yo mbongo ayeli yo parce que mbongo aya mbongo asola babanke to bokenda oyiba na baboutique ya bato baboutique ya mutu soki okeyiba na boutique ya mutu ozomona teke ozobima deja mabe ozoluka mutu wana kweya okoyiba boutique ya mutu te okokota banki okotinda baesprit bakezwila yo na banki mais na boutique ya mutu te wana ekomi deja mabe biso makambo ya baboutique ya bato na bamagasin bato wana topesaka bango nde chance ya batire client donc mutu wana asali mwa boutique na ye aza na posa baclient bakendaka ebele aye na pese tire client na ye azozwa baclient olieke nga natinda baesprit bakende zwa ye bosali service bato baosomba mingi o bar na yo bato esalaka baplein ndenge topesaka bamusicien soyokake banzembo ezobeta monsieur yo opesa neti musicien ebele eza ya nzambe eza ya mokili nani ebele bayaka na nzela wana oyo ake nkamba balekanaka na mboka yo oza ya kote ya nzela ya nkamba do foleka nkamba otiki nkamba boye okoti boye neti musicien kiwale eza wana naninga opesa oyemata nzembo kaka baza ebele tokenda bapaster nyonso bango kutu bon ebele mpenza basali na nzambe bosimi bango mpe
Un homme de Dieu aussi. Oui, sa réputation va ça inanza. Yo kana expliquer le moko. Ah. Yo makambo zo sala peut-être ozwaki temps ko tanga ngo. Tango moni ah na tangi na vide. Tefona luka musala na sala. Oluki musala na obandi ko sala. Mutu wana zo benga musala ya Nzambe. Azalaki ne pa na bango ka te boyembala mako rabandi ko prêcher ko côté ya batulilo bati. Akendaki atangi na ye bakuru na ye ba futeli ba mbongo parce que pa ba parents na ye asili azana posa fois sala donc ndenge moko na mutu ingénieur moko boye atangi peut-être ya construction asili sezo senga sala quoi pesa bezo kende bien te aye pa maître apesi makambo ake kuna azu musala na yazo sala ndenge moko na ba pasteur et comme yo fona kwetsa fona zala na ba dans les vides fo boye fo ba vision akoya nazo pesa ye église moko zo mona ba église zo sala ba plein oboye ba pasteur ba patron ba mituka ba misu ba yemba ka banzembo ba yemba ka o pasteur moko ya musicien papa ceux na pesi namba kindoki ko comprendre que o bonobo ya batu belé na lego na pouvoir na nzambe katina na o pesa na kindoki ne même makambo belo yebite te na biso tabala nzambe biso tembete biso tabala mais na lingi après émission na yambiso Jésus Christ o bongo la motema mais siko tango bosalaka makambo nyonso wana bo pesi ba pasteur ba kisi lokumu mwana ezongela nani parce que tout le monde rappelle dans l'église ango ba pasteur ba samela ba baka komba Jésus Christ na kombo nani siko ona nazwa lokumu wana ezaka kombo Jésus Christ ezaka kombo ezaka kombo te papa ezaka bo yo ta uzelo ba Nzambe yo Nzambe déjà abima yebisi mutu kenga kombo na Nzambe atikala ko bima ta yebisa mutu ke kombo na Nzambe do ba kombo nyose ezana ngoka ba kombo ezaka ba kombo mutango banane ko tanga kombo na te batongo balobaka kombo Jésus mo mingi baloba ngo bambale belé pour ba convaincre batu ke bazo salela Jésus wana bazo faire vivre batu na ba espoir moko boye oeza na ngoti mais yo moto oto ndima Jésus Christ à la début émission mais répondons na lobaki Nzamba zali Jésus Christ azate mais Nzamba zali Nzamba zali na lobaki kombo Jésus te na lobaki Nzamba zali o sala likolo na se azali na lobaki na kombo Jésus te azaka Jésus azaka maître spirituel abimaka sala pe ba makambo na ye na tana ye akenda c'est tout. Mais azate muto peut-être ngana ko vanda boye nazo mona ke o Jésus moko boye ko sala pe eloko moko boye na vie ya mutu te wana te ça va mot de la fin bon est-ce que ba musicien pe oyo yebi aussi mba na ngo si télé sata moko o dévoiler les malgré bolinga ko komi bimisa bino na bino te bon neti tolinga penda ko loba ba kombo te parce que batu mususu balinga bongo te tango zo tanga kombo na yezo maître ngamuna kuno komi ko dévoiler nga boy seke siko na yesusu te et ça la mabe ndenge mangona ba pasteur soit mutu moko uta utu na yusko pasteur ni ba pasteur ni oyo yebi basala kana ndenga solo ali baza quelques pasteurs mais ce qui na tangi bango seke na akize ba onyo so na tangi te seke bango nde basala kana ndenga ole boza cercueil yao la sana cercueil ozana ngwana cercueil yango oui cercueil na yango musala ngo zani cercueil nanga o iza cercueil ya service makambo ebele na sala na kati cercueil o neti ni makambo ebele soki na kobimisa mbongo na kobimisa ngoka awa soki pe nazo sala service moko esengi na cercueil awa na kotinda ka ba demande na nyonso awa na salela ngo makambo ebele oui na kotaka ba demande na awa ba réponse na pe bimaka awa makambo ngo boba oshiki mukadi oko yama ba to kisi na plateau ngala za muta tembe bande ko bana ne sengeni boye ba ke biso to ba journaliste nazusa musala ngai donc nayoki actualité sengina benga moto na yana plateau to lobelango mais kasi ngala ndi mabiloko te nini eza na kati eloko eza te lakisa nga si sabino mayele nga bakosa nga te lakisa na public na bataba ba balusa mamona eloko eza te yango eza eloko eza te cameraman oteli bien eloko eza te akati yoka ba grimace
que tant bimisi ba mbongo nyonso yo bo euti direction banque pour na sur la sika direction banque direction banque nasengi ba service na ngai ba esprit moni tango nasimbi ba bukoko na ngai na bwaki eza makambo bukoko nde na lobaki mutu soki oye po eza na batu mususu bafebele o bazobenga ba maître oya obimisi mbongo boye ochena ba poche kei o mutu akosenga yo salela ngai kasi porte-monnaie pesa nga kisi ya mbongo ngo kasi po bango babenga ngo mingi porte-monnaie pesa nga kisi ya mbongo makambo musu neti batu bazana ba étranger zalana nundoki batu musu bazana bandoki te osombika moi peut-être démonstration na yo moko boya kosala ozosala pa batu osala ta elembo moko bukoko te yango ngata unazosala makambo na ngai mwatondo na ngai likasu nkase za wana na bwaki pona ba bansetre na ngai bapesa nga service do temps yango omoniki bapesa nga service ya bambongo oyo nyonso na bimisi awa siko yo pesa bango service yo bapesa service siko ngandi ndenge bapesa nga service ezaka ki na sengi service na like batu ki mbongo ezalaka mbongo pe bimaka do nazozongisa mbongo na monde ka ndenge za bo mona nazozongisa ngo nazongisa ngo peke ezongi na ngo place uti nazozongisa total fobotala kango po batu musupe bakanisa ka bandenge moko boye tena mona meza ba vrai billet sikutangu nazana pa bukoko na ngai awa ndenge nazobwaka kasu na ngai tondo nawe kopesa pe mbongo moko awa pe mutu asombi masanga mili awa pe nazongisa nyonso yobo ntango opesaki ndambo ozwaki ndambo omelaki te ekende ka ndenge yaki katambanza soko mabringa pashari chongwa neke ndumba bombarda tenga maprisa auto ya yagoya bikenda batu bitikala batu direct des médecins suna kulo direct des médecins masa ouvwa ya kumi kusonga jo mbongo yango ebimaki na service nazozongisa ngo ono yikonda nzimbu yikwedila bwesita ya ye mame ya bwesita ya ye mame ono yikonda nzimbu yikwedila bwesita ya ye mame Como bringa pasar isso uma nega ndumba bombarda tenga mapresa auto ya kwa bikenda batu bitikala batu direct des médecins suna kulo sawa ya kumentunge kusonga dio Cameraman omoni ça va t'as évolué nazongi simbongo ezongi na monde bandeko balandi nga na tindi na nga mutu te akende koyawa te bona boyi nga na lingana ya sisa tembe na ye bomoni nga na bona simbongo na ye ezongi place euti sikoyo bosalaka makambo oyo bit na mino ezalaka nini posa na mino ezalaka nini bobebisa vie ya bato to bosala na oni non makambo eza ebele ndenge naza mayelo bokozwa yango te botiango na kisi botretaka bato lie bosalaka mama oui yango nalingi oloba makambo eza kaka te fu kaka na mokili bato baza na posa ba homme spirituel baza kaka bato oyo baza na posa mbongo te eza na bato mosusu aza na mbongo na ye me aza na problème moko boye bana moko boye babelaka ye moko aza na problème na lokolo ye moko aza na problème na nzoto do bamakambo eza ebele aza na problème ya bavoyage misala do makambo eza ebele eza kaka mbongo te
de soki mutu obelaka oh mbasu oh rhumatisme oh soki nini de presque ba maladie soki na teleki maladie wana po eza na batu mususu abelaka basimba ye pepa batu mais lokola eza makambo kindoki mutu o simba ya zane ndoki te asimbi kazo simba ka ba matita zo kota en profondeur te ayeba mutu ndenga zo bela boy maladie oyo basimbeli yango wapi or ngai na kokota na source oyo na tela soki na bandi ko traiter yo kana na bukoko boy zo simba te na kemba la moko na deuxième dimension na telo mutu ndenge ni seki basimbi place moko boy soka na moni place basimbi na kokota na wana na kifungolo place basimbi sayo après na bandi ko traiter yo e ko umela ko tutemba la moko bongi do ezaka kama makambo mbongo te nyoso to sala keza pona ko sunga batu mutabeli guerrier usungi mutata na difficulté mbongo upesi mbongo isungi donc c'est ça voilà to na suka émission est-ce que na ko ya émission kolo yesu te émission pe kolo yesu tika musala charge batikela ngai telaka age naza charge batikela ngai comment on est sala kabilo mabe poani charge batikela nga pako kuna na silisi ko sala ngote ngape nazaka lokola ye donc kozwa nga kututeke o baza collègue te wana lo bima waza collègue ya sala ba makambo na ye wana mokili na ngai eza spirituel ngai pe na sala makambo na nga eza spirituel donc c'est ça oh nga nakoma siku suki ulingo komisa ngai ondemisa ngai siku neti na ndenge ni okoma mwana nzambe lokwa ngai mwana nzambe ko singana za mwana potika biloko usala wana biso nyonso na se out za bana mutu wasala mokili na se nzambe wana pesa ka kombo to ibite suki uta wapi do to za bana ya mutu wasala mokili na se biso nyonso to za awa do nzambe wana komona pesa na kombo ya mutu moko boya ya catholique peut-être peut ibite voilà Jonathan Moukadi, on est à la fin de cette émission. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, numéro est plus 243 89 89 84 154. Plus 243 89 89 84 154. Wana numéro na WhatsApp. Ce que bien ngai ozu mettre nsuka yemoko. Ba problème nyo so problème mabota surtout. Ba problème mabota basi yo ba so pesi mutu mwana na uti na deuxième monde. Ya weska mwana solo. Ti deuxième monde ti. You know yo nganga vumisa mwana mutu mwana mwana na uzali papa. Bukoko uzali. Ti bukoko uzali. Mwana za ndoki ndako lia famille mobimba. Omoni ba problème ezanini. Batu mususu azobota te pona ni ndoki kama mutezo simba ye. Po abota te. Sikonga ndoki wana na kolinga bongo te, na kolinga na ndoki wana na kaseye. Po muta bato sele loko te. Abota. Tango kobota yo komimba na moko na ba idée moko boye. Kasi batu wana bazoyebisa kabino komba Jésus. Nde place bazonyokolela batu yango wana ti. Place bazonyokolela batu yango wana, omona mutu fale akende na ye penza. Pas mettre basimba ye basalisa ye. Metango zo raisonner sona ke kuna pas mettre. Peut-être akopesa nga mwana moko ya deuxième monde. Or ti ezande ndoki mutu akanga yo. So kanga na fongoli na ngai obandino kobota zemi no kutunga na zana ngai innocent kutoko zwila ngo. Menga na fongoli yo kaka na balie moko ya mabe oyo zala. Tokomi na suka opesi numéro de téléphone. Bande ko na uti ko lobanga na tini nanga mutu te ayawa. O papa shika tinda kibiso na tini nanga mutu te. Na yebi ka po émission na ya MC Kolo Yesu. Oh nyonso ba ko na caméra kuboya. Il faut y avoir Kolo Yesu ndi na nzambe na biso o aleki ya bango. Voilà, on arrive à la fin. Mbote na batu balingaka yo. Oui, bon mbote ka pa mutu nyonso pe o linga mettre nsuka na otanga na ngaba komba. De ça ko bien ne oza ndoki bu randing. En tout cas, yango pena makambo o ngai na yela na mokili. Do ba bi yo mandoki. Makambo o ngai na yela na mokili yango wana batu ba yebi pena ke wana soko sali ba je mabe. Oh, batu ba yebi. De soko meki. Ngata ba chaîne garçon bana na biso bana ya ba grand frère ya basi o do. Okosala lo yengeti. Soko memi na ndenga mabe na agir. Mais soki bozo ke na bino na ndenga bien, okozala no bien. Do ba yebi nga penza. Merci beaucoup. Peut-être plus 243 89 89 84 154. Donc numéro na nga yango wana mettre nsuka. Merci beaucoup. Merci à Jonathan Moukadi, merci à tout le monde qui était bien scotché pour suivre cette émission Police de Star. Tous les journalistes, tous les na biso, peut-être beaucoup papa chic, oyameli biso, moto yaki c'est kasi biso donc ça musa na biso, bokine na tuni mituna donc nazali mopanzi sango. Donc voilà, et c'est na biso tout ça la musala et surtout qui actualité mon po ba to ya ba moni na ba
chaîne ebele ya koloba ete papa Kadio mazala message pona libota na yeke a kufi na poison, raison pour laquelle to nimaki to yamba yepe après sa information na Chebiso télévision mbote mingi na bato tout baningaka Chebiso télévision na pesi sponsor na biso Yesu Christo merci ndenga ko pesa biso pema orphelin nyo so orphelin nzambe ezwa lokumu merci peka ndengo osara neto yokanaki merci na mwasi na ngai moyo na ngai Lidi Mukadi na pesi pe bana ngai nyoso mbote donc papa amina ningala bino mingi baneko balandi suki Yesu Christo azongite to kuta na lobby pona émission asika bye bye. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles bandeko baza na problème ya hémorroïdes interne tout comme externe infection urinaire prostate azoospermie obota ezalité rhumatisme nerf sciatique goutte règles douloureuses glaucome vision floue motu pasi intense sinusite awa naza na kati ya laboratoire awa nde bisika na sechaka baplante banzete bamakasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka baformule na basolution na nga merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy en particulier Joyce Bolaba Tozali bongo na commune ya Ngaliema quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maïndombe numéro 99 référence carrière Kari Grèce le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso télévision